Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, dis que le victoire est là, on va s'accoler là. On est là, on va s'accoler là. Et ça, la scène à moi, ça va s'attaquer. Vraiment. Ça fait mal. Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samba kabasa mwe salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bombe. Komba bana Jésus. Komba ba. Tirubu. Yesu na lingina tachola. Papa na lingina tomonye sango. Kapena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na Osimba ba hipa nani asano kolayo liseto bani ikolo potato côté azalo kola Yesu Yesu ala musalaza asa akati na bongo iso iseto wani ikolo potato la monene ayaki ko visiter ngai po bande ko bazana kati na hôpital eza nde nzambe baprisonnier nyonso baza na kati ya prison ezali nde nzambe yango bien aimé tomilengeleke malamu nzambe toyebi te toyebi mpe ngonga te nesepelaka ete te boza na bomoi okumisaka vi na yo mobimba epai ya nzambe nzambe wana azala bomoi kati na vi na yo nzoto oyo tozali kokulisa lelo nzoto oyo tozali kolengela lelo ezali pamba
kolinga te koloba lala. Soki molimo elingi esala ekila mpona Nzambe, nzoto koyebisa ngo lala kosala te. Soki nzoto molimo elingi ekundisa Nzambe na sainteté, molimo nzoto komema molimo na milangwa, nzoto komema molimo na bondumba, nzoto komema molimo na bondoki na makako nyonso te. Po ayebi ke mokolo bakosambisa nzoto te me bakosambisa molimo. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Bana ya Londres, shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir ya le 14 juin pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka, il faut que ça ngo a privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution emonana. Bana ya ba autiste bayaki babikaki, bato ba limitation babikaki. Bino moko botala ba témoignage. Nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa. Na souffrir bambule bele ngai na ko kotambola mangu te. Na ko kimate likolo sala nga pasi na sima. Likolo pipo na ko matabeskale zala problème. Kasi abondeli pona ngai. Nga kutu na loba likamwa te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita. Tango asisi ko bondela na tamboli nakumisi kolo Yesu. Nakumisi Jésus. Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai agerir ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi nga na ngate. Na koka pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Melelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci Nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba Nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozo lokumu zo masanjoli. Mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te ma alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. Atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na Nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli Nzambe ya papa Moïse. Ponda ba oyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga po batia bino na liste ya ba délivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na Nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Il faut attendre la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça ne vient pas la parole. L'iloma ya Nzambe tango oza kobika nango ntango nyonso jour et nuit. Yebaka ete moyini Satana akokoka kozwa bomoi na yo te. Bomoi na biso esimbami na eloko mosusu te, esimbami na parole de Dieu. Tout autre ozali koluka na mokili eza vanité de vanité. Eza vanité de vanité. Oya moto soki okasape attention oyo epoli me Nzambe akozongisa nzoto wana na mokolo na yo ya lisekwa. Yango nalingi koyebisa yo bien esika oyo ngai na yo toyela kati
naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le Bible bisenga senga nsanga londa ye lokota nga Yesu Yesu lokota nga Yesu Yesu lokota nga Yesu kotika nga ite lokota nga yo tombola nga Yesu tombola nga Yesu Yesu tombola nga yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga Mesa Alléluia Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Naye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo naye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso bisenga senga nzamba lole
mpi yapesanga kabelanga bisengasenga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo Monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samaka samulwe salila Yesu salila Yesu Alléluia. Yesu azala kumba mana Yesu kumba ma tirubu Yesu na lingina tantola Yesu Papa na lingina temonie sambalo Kapena tato na bonsambe na yo Swabato Yoka bosenga na nga Sambaka masaye Yoka shishe na nga ye Sambalo na ye na bapasi na nga likosabo nzambe na yo na ye na kosanga na nga likosabo nzambe na yo salela nga Yesu
ya bisenga senga nzamba londe nalemi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi vi ya bisenga senga nzamba londe lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa muka toutes les circonstances tokumisaka banzambe yango na circonstance oyo nalingi kaka yobetela Yesu Kristo bango na circonstance oyo ekobetela ye programme na biso ndenge esekaki po banda programme manke baémotion ezali vraiment nous allons continuer nous allons débuter notre programme l'équipe biographique il y a droit à la mission touchée. Vraiment, nous allons avoir un niveau de programme à la mission, programme à la mission, et le monde a parole de Dieu. Mon salut, moi, comme vous savez, la propre c'est quoi, après Yahoo, vous allez la lecture de la biographie, après Yahoo, de la famille Faniabia. Après, nous avons un monde de circonstances des enfants du groupe Salon. Azoya pour la prédication. Nous avons témoigné sur ma boco. Nous avons témoigné sur ma boco. La Ligue sur ma biso. Andeo sur ma biso. Artiste na biso sur ma biso. Tofanda nango. Aera balera ko ya manate parce que dosa ela ta. Tutu badi ko ya manate dongo. Oui, dongo na kala. Ko que tu sais pas émotion. Protocole nous les ça. Protocole masasi, dosa la pesa na. Merci na protocole roulé. Et la prochaine chose à la paix pour ta porte, je dirais, Togo, Azako, Nani Wanzambo. La rose à la consacrée, pour que au oyo a tini qui sont le nom, Azaraki le roi la job de l'eau, et si la oya matanga, et zali et si la moko et l'équipe du fête. Ezesika moko ya motuya ya kozala consacré malgré émotion na yo bongo toleki papa oyo amodele akodamela biso liwanza sans plus tarder tokoyeba nga na yo nzembo oyo elongo nzambe wana asala kati na nga na yo kolo
te aza lokola Yesu. Yesu ala mosala aza na kati na bongo. Iso iseto wali ikolo otato la monene sekona sekoyo betela Yesu wana maboko nazoloba ozobeta ta maboko mpona lokumu na tata Nzambe. Oui, sans plus tarder tozotaka ezali ya biso te quelque soit bongo oza nango, quelque soit grade oza nango, quelque soit ditete ozala yango, bomoi oyo Nzambe apesi ngai na yo ezali na ntango mokie. Bongo na ntango mokie wana limaka ntango nyonso Nzambe akumisamaka na kati na vie na yo. Alleluya. Parce que ntango Nzambe azali vivant na kati na bomoi na yo, okobenga liwa oyo lelo tozali komona na kati na ndeko na ngai na yo ekokoma lise mpo makambo nyonso oyo tosalaka ya malamu ya mwana esekusaka bomoi na biso. C'est pour cela oyo ezali motuya yebaka ete la crainte de l'Éternel euti na kati na liloba na ye moko. Moto oyo ezali kotambola conformément kolakisa liloba na Nzambe lokola Lazare ti akufaki batempa na ye nyonso ekufaki na nzoto me na kati na molimo ezalaki ya kofungwama mpo eyokana nde na nzoto ekokokisa. Me moto oyo akokufa na kati na nzoto yebaka ete ntango aselepantaki epa na Nzambe akomona lisekwa bomoi na ye. Lazare oyo akufaki na nzoto me na espoir ete molimo malamu akoya kosekusa ye. Famille na ye balobi déjà il sent déjà quand il a 4 jours il est là. Mais na 4 jours akosalaki que Jésus-Christ azali l'homme toyebi te ekokutela ngai na yo esika nini. L'homme n'a pas le droit de mettre son souffle le pouvoir pour le azate omoi na biso ekokola Nzambe yango Nzambe oyo azali na kati na bomoi oyo azali vivant akobenga ngai na yo na repentance to se repentir liboso na Nzambe tobanga Nzambe parce que soki obangi Nzambe nyonso oyo kobanga yo nzoto oyo bakotisi yango na kesi babengi cercueil yebaka ete nzoto ya Nzambe abongisi babengi yango lisekwa avec le Dieu yango wana ngai na yo tozala na kati na esika oyo tomitala ndeko ya kufi toliaki na esika moko ndeko kufi toki na esika moko tosalaki na ye piese ya théâtre esika moko ye akufi to ngai na yo na kati na bomoi nini
liboso na ye nzoto poto ya pamba okotonga bandako ya minene satana kolinga ajuge yo nzambe ayaki kovisite ngai mpo bandeko baza na kati ya hôpital eza nde nzambe baprisonnier nyonso baza na kati ya prison ezali nde nzambe yango bien aimé tomilengeleke malamu nzambe toyebi te mpe ngonga te nesepelaka ete te boza na bomoi okumisaka vi na yo mobimba epai ya nzambe nzambe wana azala bomoi kati na vi na yo nzoto oyo tozali kokulisa lelo nzoto oyo tozali kolengela lelo ezali pamba yango moni nzoto ebundisaka molimo molimo soki elingi nzoto kolinga te koloba lala molimo elingi esala ekila mpo na nzambe nzoto koyebisa ngo lala kosala te soki nzoto molimo elingi ekumisa nzambe na sente te molimo nzoto komema molimo na milangwa nzoto komema molimo na bondumba nzoto komema molimo na bondoki na makakosama te mpo ayebi ke mokolo bakosambisa nzoko te me bakosambisa molimo. Et c'est pour cela, il y a un elili ezalaka pembeni nzoto mpe ezalaka pembeni yango na koyebi yo matobika lokola ndenge Paul alobi si moi je vis c'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit balobi nyoka asui Paul babenge comme animal bazali kufa ya Paul baboni yango te yango ezapela bacirconstance oyo alibelaka biso il faut osouvenaka nzambe nzambe kanisela moboko nzambe se souvene na ngai na oyo nasala mpo na yo nzoto oyo ezali pamba elenge mama papa koko tose repati bato babundisa biso baleki suki moto na biso na ebele akosekisa yo akokabela yo akocola yo lobi wana akomuka aterase vi na yo me moto oyo akomi elili na ye na arbre de vie akomona kufa te nzoto oyo ekufi yebaka ete molimo no ekovanda esika lokumu amen peuple de Dieu. C'est pour cela nzambe aza na posa ya ngai na yo to se repentir voilà toyena kati ya mataka identité ya ngai na yo toyena mataka toyeya to toye kosala maseki na kati ya mataka oyo na kati ya mataka ezalaka esika moto aserepataka ezalaka esika moto azwakaka bomoi na nasaleli mokili ntango molai lelo mpe nalingi nasalela yo yango nzambe wana asala kati parmi les dieux sans parole le Dieu d'Abraham et d'Isaac de Jacob toi tu n'as pas été créé mais tu nous as dit tout est créé par toi Seigneur Jésus zala nzambe na circonstance oyo nzambe ebeleli na kati na bomoi na biso eteni nde ya nzoto na ngai mekeiza zala kolo na kokonsole litema na biso oyo eleliza bakusa mpe kausaki nzoli ndenge okausaki mpinzoli ya marke na kolela ya lazare ndenge okausaki mpinzoli ya marie Yasika eye na misunga eyaka toujours na ba solution toye pona kosunga bino yo moto za na ba maladie oyo ba mindele ba okoko ko traiter te na poto ovandi na Amérique ovandi na Afrique diaspora esika nyonso zali na Europe toye na solution benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo benga bango ba consulter yo kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo par exemple toza na ba maladie moko ba mindele ba okoko traiter te toza na ba antibiotique toza na ngo besoin na banzoto benga médecin na biso en ligne soko za na ba maladie oyo etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote a on a misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesameli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona kosunga bino ngai papa Louis Manyongo Mbangi
nabelaki pendant longtemps nalokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution ezalaki te babandaki kopesa bakisi wana ebandaki soko bakisa ngai mpasi na nzoto mpe kovingisa ngai lisusu esalamaki ke nayaki kozwa contact moko en ligne e natangaki titre nango ezalaki misunga docteur en ligne réellement nazwaki numéro wana nabengi yango nazwaki bamédecin wana baconsultaki nga en ligne baconsulte nga en ligne bapesi nga badirective nini na kolanda epuis tant après batili nga bakisi wana na meli lelo ngai oyo na telemi nakomi kotambola nakomi kosolola mpo bato basekaki nga babi oyo akokufa mingi balobaki kotoki oyo akufi déjà tokende kolela ye me balelaki nga te nzambe asali à travers misunga docteur en ligne ngai oyo naosolola na bino nakopomba yango nga moko te esengeli na yeso mpe bino yango po bolona mpe nzela na ngai ser la mama nazala na felonde na mitungisamaki na maladi libumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa nimero ya docteur en ligne nabengi bango naexplike bango ka na nga batali ndenge naexplikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo posomona maladi no bazozela mo solution te biso biso baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur aline nde ozwi solution.